ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Mig Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner. Kuna ne bape saraba sangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous en prie. Solo la vérité, c'est bien moi Takinga. Œuvre au moins on a bien na beti moi dans soyo na ko bien jamais la musique mususu kaka na oya biso parce que tant na zo bien nguya ya wezo côté zo tin directement mo kende bien ozo mona c'est Takinga ngai Takinga ngai Takinga Zambe o ngai Takinga o ngana lela Zambe Takinga oh ngai Takinga oh ngana lela yo omoni ba Takinga ba batimo ba kera ba œuvre orgueil éternité mais je dis ce qui est vrai. Je m'adresse à tout le monde qui sache que Takinga n'est pas mort. Les gens cherchent à me tuer mais je suis bien soutenu par Dieu, celui qui m'a créé. Personne ne peut m'éliminer, bien me limiter. Donc je reste Takinga le fort, le poids lourd du monde du théâtre. Je ne dis pas que je suis l'unique, mais moi je parle de moi, sans polémique. Solo la vérité. Vérité de Yangwana. Takinga c'est quelqu'un qui a formé, qui a informé, qui a encadré, qui a orienté, qui a pistonné. Voilà. Comme par exemple... J'ai encadré les Danga, les Murumba, les Abulangando, les Montona Coupé, les Ngadiadia, les Mbalosombo, les Mangwaou, tout ça. Je ne dis pas que j'ai formé, mais j'ai encadré. Il y a les uns qui ont été formés par moi et les autres encadrement. Voilà, pour ne pas confondre. Et surtout, il faut faire attention, il y a une grande différence entre le succès et les talents. Le succès, je vous le demande, à vous qui me regardez. Moi, je vous donne mon talent. Voilà. Nasubisi nanga kaka wana. Nasubisi nanga kaka wana. Naboyi nanga imakambo. Nasali polémique te. Nalobi kaka. Toba. Kombo babotanga famille, kombo nangande famille, kombo babotanga famille, kombo nangande Takinga bapesa ngai kopesa ikola mosala nangai bapesa ngai kopesa ikola mosala nalibota nazali mwana liboso natondi baleki na sima nazali mwana liboso nazondi baleki na sima Takinga. Quelque part, je réponds au nom de Imonoyo. Ça, c'est la force, la nouvelle force. Imonoyo.
Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est le trophée. Oyo, tokanisa pe singai. Malgré baninga batiaka ngai kal, nakutana bakonzite, soki bakei, soki ndenge bakendeke balobi bamso abio, takinga kufa. Bamso abio, takinga akende na yo, atikane makambo wana yo, takinga bona boye. Takinga zel. Son azaki te na ngazo trophée ote. Je suis toujours en vie et toujours actif, malgré dans le maquis. Pour na ba ngi ba mona ngai, boana numéro na ngai. 00244 932 144 846. 00244 932 144 846. Ça c'est mon numéro. Pour la production, on a merci d'abord, on a encouragé le boss Jean Chibo, Sasa en Allemagne, Fondation Obango, Kobo Sanate, et puis Pasta Kuna aux États-Unis, Tozako Bongama, Nandingi Yokanaki, Omusato Rosala. Naba Misusu na Tangité, sans oublier de Londres. Moi, Nangaï, Yamalam, il y a bien respect. Percy, Nabo Saniote. Botia papa poa. Rita, mama Rita kobosa na papa te. Nanu, bobosa na ngai te. Ngai yoyo, nazana bino. Papa Sébastien Katound, l'inspecteur général de Kinshasa. Nati yope na kate makambo. Talaka ba conseil na yo. Intelligence, sagesse et vanda ekuba. Solo la vérité. Vérité zaka la vérité. Tout ça sikoyo ngana za yete wana osala yango. Mais le quoi ngana mettre en scène donc nazo couvrir rôle ya muto osala ngo za empêcher. Ya ngana mais ndekone ye wana ngai ndeko ya reine wana. Alors reine ako vanda wa comme ça ngana jouer rôle wana na couvrir là. Tikolonga makambo mosusu soki kaka ya dabae wana penza na boye aya zalaka motema makasi nalobi ete eloko te kakoyoki kombo ya daba okatelinga lingala ye mwana banganga te likolo ya salite ya mwasi oyo tote na boloko yango ye akangi biloko na ye asimbi nzela mpe akei nyonso wana ekoleka ye tata na ye kutayebite na boyeje yaya soki mwana kotelengana ekozala soni na biso libota ya mokonzi tapasi aponi na ye molongani ozali na ndingisa ya kosukola kosala ye mpe ya poni bimataki bima kolukanga makambo te okozwanga mabe ala bimataki bimataki nga bima ye bima kolukanga makambo te okozwanga mabe ale bimataki nga bima keke ezalaka te yasolo yaya ezalaka te tabasi akoli tika ye ya mikela keke ezalaka te yasolo yaya ezalaka te tabasi akoli tika ye ya mikela keke ezalaka te ale bima kenge ezalaka te tango na ye lisusu owa te ezalaka te ezala mbala suka ezalaka te Mama
okende wapi papa okende wapi biso bana na yo na pasi eleki mingi nakomi koyoka mpe na nzala yaya leki na ngai ngai mpe kulutu na yo nasalaka te topesakaka nyonso na nzambe ye azwila biso solution nzambe aloba ye azali ye tata ya bana bitike nzambe aloba ye azali ye tata ya bana bitike ya solo nzambe aloba ye ye azali tata bana bitike tomipesa se na losambo azwila biso solution noko abwaki biso eka mama abwaki biso tokosuka wapi oyebi tozali kofolala baoyo balali na kati ya bandako kotala likolo komona plafond na minda ekongengisa bango kasi biso tolali na balabala toka miso na likolo okomona mapata yango nde plafond ya nzambe tokende Mama kende wapi biso bana na yo na pasi mama eyakona mutu ozoswana na mutu bongo tiako okoswana wana kanda osana ngate yaokie na kobeta yo nani omo donc na elongi na maluki kokanisi yo oza kolela foza pena soki azwi foto pa bayebi ke mwana kolela lela vanda tokelase tata nzambe ponini otiki ngai matale tata nzambe ponini otiki ngai ngatate tata nzambe ponini otiki ngai tata nzambe tata nzambe tala ndenge pasi ekomeli ngai kosunga ngai tata soki kosalisanga te na kokweya na maboko na bango ngatate tata nzambe ponini otiki ngai tata nzambe ponini otiki ngai opesanga mayele mokonza mboka kokongai soki kosalisanga tena kokweya na maboko na bango opesanga mayele mokonza mboka kokongai soki kosalisanga tena kokweya
je vous dis salut et ciao. Salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Mig Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner. Kuna ne ba pesa ba sangwa bien, ya kimia, pour na ba artiste na bino et puis pour na ngai. Donc voilà, je vous embrasse.